Alors, ezalaki na 2015 soki na mi trompete ou 2015 na novembre maman Olive ayaki comme d'habitude na initiative na ye ayaki kotala ba malade na hôpital et aye koleka na pavillon oyo tozali awa pavillon 2 pavillon 2 eza pavillon nini kaya hôpital ya chirurgie. OK, amonaki bana oyo tooperaki bafamille na bango balandaki ye nde asungi bango moko asungaki tootaki koopere kaya liboso oyo babengaka anévrisme, donc sœur moko religieuse vaisseau na ye moko ya motu efungwamaki nde ezalaki kaya liboso tooperaki awa na Congo. Ayaki kotala sœur ana religieuse et na sorti d'ailleurs tazwaki prise en charge na ye mpona bamoyen bambongo tout ça. Oui, aidaki alors nakobima nde amoni bana balandi ye nde atuni nayebi ke non bana oyo eza bana babotami boye na nini mais tozoyede bango baza ebele mais biso tozala makoki te baoyo moke tosali nde yango wana. Alors etushaki ye makasi asengi nga napesa nalakisa ye projet nalakisi ye et nalakisi ye ayesinga en tout cas docteur ngai nazwi mission en tout cas nzambe nga lelo nazwi mission ya koyede bana oyo identifier bango oyo esala na esi en tout cas na Kinshasa déjà plus de 100 enfants bazozela mais ezaka na Kinshasa te me baza na Congo mobimba nde bongo tobandaki mission aye kozwa sikawa engagement ya koprendre en charge bana ya hydrocéphalie na spina bifida tobengaka bakisimbi mpona Congo mobimba tokendaki Lubumbashi, Maniema, Bukavu, Goma, partout là-bas. Tosali presque 988 enfants gratuitement. Ceux qui mutu azosala eloko malamu, il faut qu'on reconnaître biso toza ba politicien, toza ba médecin, mais ceux qui mutu a aidé pour la population, toki koboya te kolobela ngo, il faut koloba eloko eza malamu. Maman Olive en tout cas de ce côté-là, tosengaki longonya parce que biso fierté na biso ezali pona bana Congo, topesi moi ba aider. Il faut souligner bien, donc ils ont visée sociale et non visée commerciale. C'est-à-dire les hôpitaux où ils ont si on accompagne donc bah examen, bah coup ils ont vraiment ils ont moins cher. Exemple moko simple. Examen à scanner na Kinshasa est moins cher, il a $180. On a $80. Bah examen à laboratoire, il a vraiment moins cher. Bah consultation, il a les plus moins chers dans toute la ville. Les malades sont dans la ville, ils sont dans les hôpitaux privés, ils sont dans la ville CMK, HJ, tout ça. Les mêmes conditions, mais on a retenir sans sentiment, c'est ce qui est touchant. Et donc on a retenir, il y a plus grand, état d'âme, état de cœur, et puis il y a ça qui est dernièrement, mais c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Elle a fait ça. Il y a 988 familles qui sont heureux. Il y a plus de 250, ceux qui 350, sans oublier Batonio Soasa. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Réponds-moi docteur Nakati ya chaîne Abino, la voix du peuple. Aujourd'hui nous sommes arrivés ici. Nous avons hôpital ya Ngalema où est situé dans la commune ya Gombe. Pourquoi? Parce que tout un peu car dans cadre toujours il y a offert découvrir bandego mingi koyeba implication ya ONG Initiative Plus na Italie la santé. Tout découvrir un peu jusque là depuis et bandiko existait tina mokolo lelo nini oyo basi ba réaliser na Italie santé et na lisolo biso to koyoka et tout sali ba recherche to découvrir que ils ont na ONG Winner ils ont bon quand même pas docteur Talaja Jeff Yende opo wapi ba ko travailler na maman Olive Lembe et longo pour na kosunga bandeko mingi bazana babokono ebele. Alors tu ba jusque là quelles sont les actions basili bon ko réaliser et puis ko mekape ko luka ko en profondeur na Italie ba maladie auto bengaka hydrocéphalie na spina bifida na Italie prise en charge non parce que lelo bane belé bazako batniko belé bazana bana ba ko botamaka to benga na lingala ba kisimbi mais to boyeba te que solution moko ici ezwamaki pona kosunga bango et à la fin nous allons essayer de parler de coronavirus ou ezali bongo épidémie ou frappé monde entier to me rappelle ko sala ko yeba na o Italie sensibilisation avec les docteurs Talaja Jeff ou azali bongo neurochirurgien
et puis neurochirurgien na kati ya mboka na biso na Italie, Afrique et puis sur le plan international parce que Moussa na yaza ko exercer encore à na Kinshasa te à na Congo te mais partout dans le monde azali bongo c'est sollicité et à tous en hôpital ya Ngalema azali bongo chef de service na ya chirurgie et kara a te même sur le balibanda et puis au même moment azali peut former bandeko mingi na o Italie chirurgie pe neurochirurgie donc azali wana na o Italie ko sunga mboka pe ko contribuer na o Italie mboka na biso ke liboso. C'est avec lui que nous allons essayer un peu d'animer cette émission. Bonjour docteur Talaja. Bonjour mon frère. En tout cas, nous sommes très heureux à ko yamba na kati ya émission na biso melengaki ko limbo la biso mo muke ya liboso boni musale o kene malamu na kati ya hôpital na biso Ngalema. Merci beaucoup. Clinique Ngalema comme boyebi yango eza clinique moko munene na mboka na biso. Oyo clinique eza na ba spécialité nyonso. Eza na programme moko munene pona ba jeune médecin bazoya. Pour l'instant, eza seule clinique ou seul parmi les rares hôpitaux na mboka na biso o ba spécialiste ya ba domaine nyonso bazali. Pe oyo eza na programme moko ya formation ya ba jeunes spécialistes actuellement clinique Ngalema batindi pratiquement quelque chose comme entre 15 et 18 médecins à l'extérieur au bord de la spécialisation pour éviter que na mboka na biso tout bandaka kotinda batu libanda mais bango nyonso bakozonga donc programme moko eza fixé sur yango en dehors wana eza ekonzami na docteur Congo médecin directeur oyo aza na vision moko clair sur évolution ya santé ya mboka na biso azosala ke hôpital oyo ekende de l'avant biso nyonso elongo toza na kati mpona koorganize ke hôpital oyo ezalaka kaka na niveau moko malgré ba difficulté eza na mboka mais clinique ezotenir. Vous allez coexercer musano kaka na mboka te mais vous êtes sur le plan international africain. C'est à quel niveau vous avez travaillé tant au bateau que vous avez niveau international que vous êtes sollicité partout dans le monde? Alors avec toute modestie premièrement comme dans le qui naza neurochirurgien na clinique Ngalema naza chef de service adjoint il y a chirurgie polyvalente, il y a service de chirurgie. Et puis, Naza secrétaire général, il y a Société congolaise de neurochirurgien. Et sur le plan africain, Naza vice-président, il y a Fédération africaine de neurochirurgie. Et sur le plan mondial, il y a Fédération mondiale. Naza, Naza membre, il y a formation, il y a éducation. Il y a neurochirurgie sur le plan mondial. Au même moment, nous avons chargé, il y a training, donc il y a formation, il y a pays, il y a Afrique, il y a pays. Vous êtes sollicité partout pour aller opérer, former. Et puis, question sur la docteur, c'est vraiment très important. Par rapport à l'Afrique, place ni lelo neurochirurgie, ils ont occupé na biso ba congolais, c'est-à-dire na Congo awa impact ya ba congolais na Italie neurochirurgie en Afrique a toza na niveau nini jusque là. Effectivement comme na ebisio que nga docteur Talaja na mutu, ça signifie que docteur Talaja okiozala comme okiozala lobité hein, ça signifie que service nanga o ya neurochirurgie ezala bandeko nanga mususu tozo sala mpona biso moko te mais toza toute une équipe. Lelo naza na ba assistant baza pratiquement 5 3 baquets déjà à l'étranger pour la formation, ça signifie que le service est fonctionner normalement. Parce que les bateaux sont formés et en Aza Tomi organisé na bango et en Aza te bazo continuer normalement parce que Naza mutu na okyo za mes services il faut pas écoufa. Donc on a eza vision na ngaya liboso. Alors au lobby qui a place na ya neurochirurgie na niveau Afrique biso na Congo en tout cas neurochirurgie ya congolaise et matina niveau moko o toko kondimate parce que avant 2008 tozali kaka na neurochirurgien moko na Congo papa na biso permettre na biso docteur Belchika et moko ndi a travaillé na Congo pendant des années et des années. Et à partir de 2010, 2008, nani docteur Moudjir a fait docteur Moudjir, malheureusement, personne n'a écouté Bisso, professeur Nsamba Kozonga, et puis Bisso Moko Kozonga en 2013. Et Kozonga en 2013, il fallait tout organiser neurochirurgie, tout ce qui est dans le plan Mokoté, parce qu'aujourd'hui en Afrique, il est reconnu que pour l'Afrique seulement, il fallait au moins un neurochirurgien pour
pour 1 million d'habitants. Biso tozalaki na un neurochirurgien pour 85 millions d'habitants. Donc tozalaki vraiment na ba norme moko c'est comme ça que l'idée est qui est mieux organisée. Tu es mieux organisé na bande comme Soussou, tu as créé société congolaise de neurochirurgie, na bien ça qui bande qu'on a sur bazana poto, na ba misusu bazana étranger, tu as formé bloc, tu bande ko organiser neurochirurgie na Congo. Et après ça, tu as une idée, il y a former ba misusu. Pour la voyage, c'est le lot qui est 32 neurochirurgiens basés na formation. Tozana au basi bazongi le lot tozana Kinshasa Congo moment comme 10 neurochirurgiens, tobimi na 1, tobimi na 10. Et puis comme na FCO à partir de la réalisation de sali yangwana et sala qui ba pesinga le lot poste à fédération vice-président de la fédération africaine et ça parce que Congo tobimi na phase tozaki pratiquement batu ya suka to commis parmi ba 10 premiers en Afrique oyo évolution neurochirurgie et sont les cas. Il y a un open de sali que même sur le plan mondial au monde ba pesinga ba responsabilité nyoswana et ça pour na musala autour sala na Congo. Donc je crois que dans les 5 ans à venir, dans 3 ans à venir, Congo est presque 40 à 50 neurochirurgiens. Et en dehors de cela, avec Makamoyo Tosali, bande qu'on a Brazzaville, balinga kotika la isolé te bango basenga ki ba kota na kati ya société na biso. Donc tu es conformé à la société régionale Congo Brazzaville na Kinshasa et comment dépendant biso to comme ko ça la place. Voilà, en tout cas, c'est très très intéressant pour dire aux gens que quand on s'arrête on irait biso Congo tous arabe à l'échec, mais comme on a un niveau de science, un niveau de médecine, comme on a que on a beaucoup de neurochirurgiens, ça ils ont ça les cinq pour ming ezara comme ils sont dans un problème gars etali mutu ils ont cinq interventions chirurgicales neto ba neurochirurgie et ils ont cinq ara faut faire déplacer mutu à l'étranger pour avoir moyen ezala guité dans ça égard moko. Mais aujourd'hui nous sommes fiers de dire que nous pouvons nos médecins peuvent gérer des cas ici na Mboka parce que compétence ezali. Docteur nangaki to betela biso na introduction nanga na betili solo ya ONG Winner. Nangi to meka obiye ba moi lisolo nango ONG Winner ezali nini et puis beza au sala action nini. Bon, ONG Winner est là, ONG Moko et bandaki depuis 2014. Tout ça qui idée à créer ONG on a parce que tout le monde a qui souffrance. Il y a parce que Canada trop penché sur bana souffrance il y a bana mingi il y a Congo au bazala qui n'a pas moyen parce que population mingi une grande partie de la population bazana ba quoi moko défavorisé bazana ba moyen ya ko ba soin moko approprié. Alors il fallait quand même comme tout qui soigner surtout ciblé na bandeko partie moko la population ya bana auto qui ko salisa étant donné que la neurochirurgien comme lobaki yango na lobaki que il fallait na réfléchir comment aider groupe moko ya bana. Alors on a mis penché plus sur bana oyo bazana na ba bengaka hydrocéphalie oyo bino bengaka kisimbi na ba bengaka spina bifida oyo babotamaka na biloko ba masse moko na Congo. Mais elongwa na esukaki bongo te nazwaki pe makanisi ya kosangana na baninga mususu entre autres boyebi docteur Mwepu yepe aswanyaka bana oyo bada malformation ezala ya monoko ezala ya libumu ezala ya baorgane génitaux. Alors tosanganaki na yepe baeko rejoindre biso na professeur Panda yangwana elongo tosalaki ba mission ebele na ko expliquer tout à l'heure. Et lors de la première mission, dans 4 banoto opéraki, la seule difficulté c'est que le matériel est utilisé pour retirer les tuyaux et dans motoya. Biso en tant que médecin, n'a pas moyen de prendre en charge banana nyoso. Na kati ya nina niveau wana nde tokoya ko expliquer bongo mama Olive Lembe Kabila avec ko intervenir maintenant pour na kosala ke makamyo so ekende koso. Voilà, na zongi mwa muke tant bolobi que bozaki ko bozo a prise en charge bozo sunga bana o to benga bakisimbi na ba botama ba blo na Mukongo. Ezalaki bozo sala ngo gratuitement que mutazana moi mon parent o azana moi na situation na yebo opérer to ezalaki ko salama moyena neka batinyo so ba futa to bi ba
ramener sur l'état l'hôpital au acte moi ya chirurgie faut foutre moi mon solo. Et bandele zalaki makasi mingi comme na lobby et bandele zalaki makasi mingi pona nini parce que ba chirurgien na ezo coûter cher. Tu il faut que son bango bana liboso to salaki soit biso moko to zaki ko aider bango ko son batio ba baza vraiment na bon côté mais ba baza na mbongo na ba société nti baza ba conventionner ti lelo ba conventionner ba ko futa parce que mbongo wana e ko aider pe moi ndambu ya bon horaire na biso passe biso après un certain temps na ko expliquer bongo to ya ko mieux organiser. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a un horaire, mais bon, on a un horaire pour nous conventionner tous les jours, pour nous aider que tous sont bâtis, pour nous bana au bazar na ba moyen té, ba famille bazar na ba moyen té. Parce que opération les a coopérer, parce que pour nous coopérer, c'est facile pour nous biso parce que nous musala tout angaki. Mais et l'autre il y a mis balé pe ils a coopérer, il faut ça la paix que bana wana, ba famille na bango bazar na ba moyen té, bazar na mbongo ya kolia pour na herba côté na hôpital, kolia na bango transport na bango nyonso ezaka na charge na biso parce que ceux qui to opéré yo qui ozolia malamu te moyen pote kanga mezaite donc to kosala erreur monene donc c'est pour ça ça programme moko un peu moulai et après na il faut kolandela les sobana après koyeba ndenge nini bazoko mabongo bazo évoluer donc nyonso ana eza charge kaka na kati ya ONG eza charge na kati ya ONG et tant ozobeta masolo ba tuyo wana musala ngweza ni soko ko limbola biso biso batoyebi mabetali médecine te mena nengara ya généralité tuyo wana musala ngweza ni pour moni on est vraiment pesa mingi na besoin mingi parce que banana comme to lobi eza babotami na malformation bengaka ya mutu donc mutu ezo vimba c'est-à-dire na kati ya mutu na biso tozaka on dirait na ba citerne moko na kati ba citerne nande ebimisaka salite yango nde pe ko tsaka makila eza na ba tout ils ont permettre que et dans la communication permanente va bien ango ba ventricule mais pour na banana ba ventricule na bango et dans la tout mususu et c'est kangami moyen mai na ba salité na biloko kolia ebime date ska mai nyonso et dans la kati nzoto etikali ba ni ba ventricule et bandi ko vimba puis c'est vimbi et une place ya cerveau et bandi ko vimbi ça peut mutu yangwana cerveau ya banana et comme mingi et comme na mai mingi ke ezala na ba parenchyme donc ba partio vraiment et puis ça kamaile na mutu ce qui tobimisi totie tiote comme eza bouger za système eza bouger il faut totie tio moko e bana ko bimisa salité ana po ventricule na zonga normal so totie ngote e ko kotie ko vimba na bongo mwana ko kufa ako perdre misu ako tambola te nyonso na ba conséquences nyonso na ekokoma mutu koleka munene koleka nzoto donc moyen afin des athées moyen à tambola les athées. Alors dès que tu es yana pour na bano nyonso tomoni biso pour l'expérience na biso pour na bano nyonso tu yango à moins de 3 mois en tout cas à moins de 3 mois 80% ya bana ba récupérer mais ce qui est 3 mois jusqu'à 5 ans tu auras à peu près 40% et là déjà moi quelque chose qui est kotika bango et puis en dehors yana bana ba ko récupérer normalement ba ko zonga la classe normalement ba ko mala ya bana nyonso mais ba musu ba tikali yana le fait que bango tio bako vivre mais bako garder ba séquelles na vie na bango parce que voilà ce que abode ba yo ça après 3 ans après 3 mois après 6 mois donc surtout ça on arrête bako garder ba séquelles na vie na bango au moins bako tikala en vie mais sauf que bako représenter charge pour que mon nene pour na ba famille na bango c'est pour ça idée na biso ezala que les plus tôt toyebi yango les plus tôt tosali yango et puis secondairement eza kaka coopérer banana te parce que comme na lobby que eza ba maladie moko ezokoma plus et pas ya ba famille au bazar ba moyen mingi te conséquence il faut que de lutter contre la base eza contre origine de la maladie c'est là aussi eza rôle na biso ya ONG winner na batunyos na beaucoup boladaki mama pe aza parmi bato bazako sa sensibilisation voilà na kota moi muke pona ko détecter ngo eza ba maladie déjà moi na bota déjà na temps moi nazo bima ba oyeba déjà que moi na o mutu na ye eza déjà ki simbi ou comment. Oui, ce qui basali au échographie déjà maman sous gazolande échographie là et pendant ba benga CPN consultation prénatale maman akoye ba déjà que échographie ba akoye ba déjà que mutu ya mwana eza kovimba et puis secondairement comme dans le prévention ana ezali parce que eza pas maladie moko ezokoma et pas ba famille pauvre pourquoi parce que ezate parce que baza premièrement ba cause eza ebele et que ça la soit eza problème kaka ya alimentation maman pendant bazemi nae azolia malamu te bato bazokanisa kolia kaka misoni na banini eza malamu et pourtant pendant wana toza na besoin ya ba ion banini ba vitamine
mais ozoliaka ya musuni ba vitamine eza na ba légumes oliaka ba légumes te eza parmi ba cause et magabana na ba hydroséphalie na ba spina bifida eza ba misusu eza pendant grossesse na ye abelaki azomi faire soigner te eza pe parmi ba cause donc ba cause eza ebele donc ça signifie que biso na rôle na biso pour na ko éviter que ma maladie et continue toza obligé ya ko sala nyonso que to lutter contre nango na aval to sala nyonso ke ba mama bazala informé que pendant période na bango ya procréation période ya kobota il faut babanda ko kilo malamu kolia malamu kozwa même supplémentation ya ba vitamine B6 wana o eza na origine ya pe nzoto zuma kokoso ko kene mbango na hôpital et spina bifida pe ezaka même logique non expliquer mama mama et tout ça non spina bifida maintenant ezali oya hydrocéphalie eza makambo ya mutu spina bifida eza makambo ya fermeture au niveau ya kobotama donc ba malformation ça au niveau ya colonne vertébrale ba nani colonne vertébrale ekangami bien te ce qui fait que ba nerf na ba mai oyo eza na colonne comme eza continuité ya nani ya système nerveux yango pe ekendaka efandi place moko ebimisi neti boule moko na sima ya mokongo yango pe eloko tosalaka eza ko corriger ko bimiselo nani ko kanga place na salaki mais ça dépend peu ce qui neti ba nerf eza ebele zomaki na kati mwana akozonga bien na mokongo mais akoki ko garder ba déficit ya kotambola ba déficit ya kosuva ya déficit ya salité mais ce qui est bon ils ont ba nerf mita récupérer na ya zongi ne pe ce qui eza nerf moko mukende salé ce qui to fungoli yango to misi yango akoki kotambola mais na faiblesse muki ma kotambola mais mingi bayaka o ba pakia ba nerf nyonso kangami na kati mais au moins sur le plan esthétique baza bien mais akoki kotambola pe soki ezalaki ebele te. Voilà docteur maintenant koyoka yango ozomona kiza ba kamoko eza vraiment ba kamoko compliqué ba kamoko délicat o izo senga vraiment ba moyen parce que ça ba moyen en tout cas ils moi pas si ko réaliser yango maintenant tu toyeba à quel moment rencontre na bino na maman Olive Lembe Salamaki avec son ONG Initiative Plus. Bon, alors, ezalaki na 2015, ce qui n'a mis trompette, ou 2015, na novembre, maman Olive ayaki, comme d'habitude, na initiative na ayaki, kotala ba malade na hôpital, et ayaki koleka na pavillon oyo, tozali awa, pavillon 2. Pavillon 2 eza pavillon nini? Kaya hôpital ya chirurgie. OK. Amonaki bana auto opéraki, ba famille na bango balandaki ye. De sungi bango mo sungaki to to coopérer kaya liboso o babengaka anévrisme donc sœur moko religieuse vaisseau na ye moko ya mutu fungwamaki ndezaki kaya liboso to opérer kia na Congo avec kotala sœur ana religieuse et na sorti là tu as qui prise en charge na ye pour ba moyen ba mbongo tout ça oui aidaki alors na kobimande amoni bana balandi ndatuni na epseno bana oyo eza bana babotami boye na nini mais tous aider bango baza ebele mais biso tozala makoki te ba moke to sali ndi angwana alors et tout chaque makasi asengi ngana pesa na lakisa e projet na lakisi et na lakisi a singa en tout cas docteur ngai nazui mission en tout cas za melet nga lelo nazui mission ya ko aider bana oyo identifier bango oyo ça na ici en tout cas na Kinshasa déjà plus de 100 enfants bazozela mais ezaka na Kinshasa te me baza na Congo mobimba de bongo to bandaki mission et kozwa sikawa engagement ya ko prendre en charge bana ya hydrocéphalie na spina bifida to benga ba kisimbi na Kinshasa to opérer en tout cas to opérer plus de 200 enfants surtout on est surtout na charge ya maman Olive donc muta baye ba côté hôpital na opération na kolia na hospitalisation nyonso muta maman Olive pona Congo mobimba to kenda ki Lubumbashi Maniema Bukavu Goma partout là-bas tout ça li presque 988 enfants gratuitement dans 3 ans passés c'est aujourd'hui biso Congo nde toza na série les plus élevées ya bano ba soigner bango gratuitement na cadre maladie na ba maladie ana mais comme dans le but que à partir ya wana erto monaki que initiative na yana ezalaki malamu biso ba neurochirurgien na kati ya société na neurochirurgie to da ba neurochirurgien belé to ndimaki kozwa engagement que yeso qui a charge ya ko en charge ba matériel na banini
biso tozi charge ya coopérer banana gratuitement. Et ti lelo yo na clinique Ngalia Mawa toopéraka banana gratuitement. Bakota hôpital gratuitement, sauf que il faut bafuta kaka kit ya opération ya moke ya hôpital parce qu'on est obligatoire parce que hôpital est sombarango, mais ceux qui kaka tozi mutu ya bonne volonté à foutre la bango tuyau na scanner baza coopérer gratuitement. Alors jusque là action au bon entrepreneur gina maman ils ont droit donc pour les 980 mais pour l'instant sur les cahiers maman za c'est-à-dire aza sur mon côté interpellé cahier ceux qui t'ont interpellé à qui qu'on en charge mais azaye mon côté batu mususopé il y a bonne volonté ceux qui comme li bango to tindeli bango image ya bana par exemple netilelo na goma par exemple batindaki image ya bana popé baza ceux qui 12 bazo l'opération c'est-à-dire tous les images yana ONG yango etindeli bato ya bonne volonté okomona mutu moko alobi nga na kosomba batuyo nga na kofutela bango scanner nga na kofuta juste babillet na hôtel ya bamédecin bakokende kuna tokei toopéré tozongi mais idée ezalaka koopéré te donc initiative oyo esalaki eloko ebele parce que lelo oyo par exemple na Lubumbashi toformaki bato bango moko bakoma koopéré na Lubumbashi ça signifie que bano nyonso bayaka na Lubumbashi tozali na besoin okende te na Manyema toza pe na équipe oyo ekoma kosala na Goma pe tobandi malema na équipe na Kinshasa équipe eza déjà molai ya bato basalaka yango ça signifie ebele donc ça signifie que évolution vraiment ya pour la situation ya bana wana eza bien mais comme na lobi ke tomi limitaki kaka na bana na te biso tozao kita na ba équipe tokita na équipe tozo les autres cas problème ya bana hydrocéphalité mais problème ya bana nyonso même bano babotami na problème ya minoko bokomonaki na bafilme babengaka bango banani bec de lièvre fente labiopalatine nyonso wana na docteur Mwepu toopéraki aussi plus de 200 enfants. On a pris la charge à maman la charge à maman et puis en dehors ya wana na Manyema tout ça qui peut plus de 100 enfants au babotama qui na ba malformation ya makolo benga piebo na professeur Panda kaka na charge ya initiative plus. Ça signifie que ceux qui mutu azosala eloko malamu il faut qu'on reconnaître biso toza ba politicien toza ba médecin mais ceux qui mutu a aidé pour la population toki ko boya te kolobela ngo il faut koloba eloko eza malamu. Maman Olive en tout cas de ce côté là tosenga ke longonya parce que biso fierté na biso ezali pour na bana Congo bana na yesu baza bana Congo ba omona ga savant babengaka Einstein Einstein oya oui Einstein ana abotamaka na hydrocéphalie mais malgré na za savant ça signifie que bano ba opérer ana to éviter nani lobi akozala ça signifie que tant que mutu aza na bonne foi ya ko aider bana ya Congo biso en tant que médecin tokoki kotika te toko soutenir yango parce que biso etozosala ngo na bolingo nyonso tosala ngo mpona mbongo te bato nyonso bavoyagaka na biso wana bakoyebisa bino tosala mpona mbongo te tozokende vraiment bénévolat parce que tozo aider parce que moto moko mpe azwaki charge ya kofuta plus de $100,000 chaque fois na bamission mpona koaider banana donc tokoki kotika te longonia mingi mpona ye longonia mpona bafamille nyonso parce que soko kotie 988 enfants opérés eza mbongo ebele si vous comptez plus de 200 enfants opérés bango fente labiopalatine eza ebele si vous comptez plus de 150 enfants opérés bango pied de beau eza ebele et mission wana à partir ya wana hôpital lokola ke Ngalema ezwa engagement ti lelo bana nyonso bayaka bazopérer bango hydrocéphalie bomona banana bafutaka prix normal te parce que prix normal ezalaka ba 3000 ba 4000 dollars mais lelo soko za na kit opératoire na yo il suffit juste que to luka kaka moyen il y a retrouvé moi un kit et civil mais avant il est impossible de compenser le quoi mais à partir il y a initiative to banaki na mama ba plutôt neti biswawa ba médecin mingi ba comment ça la banana presque coopérer gratuitement mais l'essentiel est ça qui va et parmi les réalisations il y a maman Olive na État santé autant il biso ba kao eza vraiment vraiment eza moi au monde ba remis désespéré que baboti mwana moko abimi kisimbi espoir eza suscité babika mwana tikali bongo mais koyoka lelo que maman Olive va mi pesa pour kosunga bana wana lelo belé ba retrouver pe exemple ya Albert Einstein oyo batu lelo makambo belé za ko exister parce que yé mutu a pesa mwanzela mais koyoka ki pas aki mwana kisimbi en tout cas même ngana découvrir lelo salinga mwanzoto malili en tout cas nzamba pambola maman Olive mais sinon nangaki nazwa sous précision mo pas les quelques pas ba réalisation autant les bichos que ça ba réalisation sous bo salina maman Olive ou peut-être biso to za ignorer jusque là. Oui, par exemple comme dans le but que biso to za ba médecin chaque fois to za okita
toza sensible dans certaines situations tozokuta surtout na ba Congo profond tokoma na bavile lokola bakintu tokuta bahôpitaux eza na bamatériel te eza na biloko te tokoyebisa ye quand même mama oza mama mokonzi en tout cas kotika hôpital oyo boye te bamatériel ezangi okomona akointervenir abi ok tokosomba boye mpona hôpital oyo tokoma tokuti bandeko na biso bamédecin baza kuna baza paye te pendant bamission tointervenir okomona akointervenir afuti bango donc biloko eza ebele mais comme nalobi ke mutu nyonso akopesa selon moyen na ye c'est-à-dire bato mosusu baza na mbongo mpe ebele mais eza bato nyonso te nde baza na volontaire na ya kosalisa mais ye na niveau na ye biso toretenir nde tozoloba otovivre et surtout mpona biso eza image moko etoucha biso komona ke bano nyonso tosite wana soki tokonte hydrocéphalie spina na bapie beau sans oublier que na bahôpitaux air tozali koma na bahôpitaux quelle que soit difficulté baza nango parce que biso tozali équipe à peu près il y a 20 personnes quelle que soit badifficulté baza nango tokoopere tokosilisa bamaladi nyonso hôpital ava tobimana tokotika bahôpitaux surtout na intérieur pamba te et puis bamatériel nyonso tokoya nango mingi ekotika na bahôpitaux donc côté wana nde nazolobake il faut togarder positivité eza wana positivité eza bano nyonso bato asalisaki ke bazala bien positivité eza volonté oyo bamédecin nyonso baakompagnaki ye mpona korealiser. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Mais nous étions tous surpris le 8 mars. Ils allaient journée où to pesara lisusu ba mama longonia to sepelara longona ba mama parce que za mukolo na bango. Mais tous allaient surpris à romona descente ya maman livre les menacité na ye o asa na bibwa pour la biso hôpital moko déjà ici et poussani na misala. Ici comme musika ya lisolote ya kimia mais to moni que les hôpital de référence ya munene oyo sunga bande kokona na bibwa lisolo ngo ebana kindengeni. Bon, na base que pour l'hôpital il y a initiative plus hôpital wana. Coucou, salut les amis. Pendant cette période compliquée, cette période difficile, j'ai pensé à vous, vous qui êtes en confinement, vous qui avez choisi, comme moi, de rester à la maison. Et je voulais, si vous le voulez bien aussi, vous faire le plaisir de vous chanter quelques-unes des chansons que vous aimez du répertoire de l'homme, hein, BYM, chaque soir vers 20h, 21h, sur Facebook, en live, avec la guitare acoustique, ou Instagram, sur mon Instagram. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais devoir poser la question spécialiste Internet. Et puis comme ça, on va passer quelques bons moments. Hein. Je vais surtout vous chanter les chansons qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans mon répertoire, qui sont... Vous soulignez bien, donc ils ont visé social et non visé commercial. C'est-à-dire les hôpitaux, si on accompagne bien dans l'examen, vous allez vraiment... Vous avez un moins cher. On va se faire plaisir. Restez à la maison entre-temps. Faites comme moi. Donc voilà, il n'y a rien à voir dehors. Effectivement, les machines ont été... Sauf le terroriste. Et là, on doit dire clairement que la population sera satisfaite sur le plan de l'imagerie. Oui, quand vous parlez d'une imagerie normale, ça veut dire quoi? Bon, une imagerie normale, c'est-à-dire que vous avez juste un appareil de radio, de l'échographie, c'est tout. Mais ici, nous avons en plus de ces deux appareils-là, deux machines-là, nous avons le scanner. Et en plus, c'est le scanner qui a 24 barrettes. Donc, on aura la possibilité d'avoir le diagnostic dans le cas cardiaque, beaucoup de cas. Cette machine-là va donner une performance. Je crois que c'est la deuxième machine ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Oui, à part Diamant, c'est maintenant ici avec 24 barrettes. Oui, et ça, elle répond aux normes internationales. Oui, oui, pas internationale, elle est à la mode, cette machine-là. Donc elle a 24 barrettes. Généralement ici, ils ont des machines d'une barrette, deux barrettes, de 4 barrettes, de 8 barrettes, 16 barrettes. Oui. Mais nous en avons ici, pour ici, de 24 barrettes. C'est une machine très très puissante. Bon, 24 barrettes, ce sont des termes techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes clairs? Oui, barrettes, c'est-à-dire que c'est la rapidité d'abord de la machine et les options qui sont dans la machine. Donc avec une machine de 4 barrettes, vous ne pouvez pas faire de cas cardiaque. Un cas cardiaque, vous ne pouvez pas. Ou un cas cérébral, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec une machine de 24 barrettes, vous avez cette possibilité-là de faire des explorations un peu plus avancées, quoi.
Donc c'est ça la différence. Ok, merci. Et puis c'est une machine Siemens qui est très demandée sur le marché. Examen à laboratoire, et vous avez vraiment moins cher. Consultation, et vous avez les plus moins chers dans toute la ville. Malade, kuna bakotana biloko nyonso ezali ti bazana hôpitaux privés nyonso ezana la ville CMK, HJ tout ça. Ba condition ba tchara bango conditions des mêmes conditions ezakuna. Mais l'objectif est la moins cher, mais est la moins cher par cause de la gratuité parce que il faut hôpital émis prendre en charge. Alors émis prendre en charge. Alors que tu as moins cher parce que il est à lancer hôpital, il faut maintenant système de gestion et ça là que l'hôpital émis prendre en charge et puis ONG n'est pas le bien qu'on a là peut mener pour nous aider maintenant ba malade muso bazana ba moyen te ba ki ole kana via ONG ndeko futa hôpital. Donc idée wana nde salaki ke to kiti na terrain to moni yango tozo na elongo ya ba ndeko mingi ba volontaire mona ki biso bazara na ba infirmier ba nini tout le monde s'aimait. J'ai appris même qu'il y a une maman en Belgique à lobby azozela mukolo hôpital ane ko banda ya okita elle va travailler pendant 6 mois ou une année gratuitement. Donc ba ofuta été abi geste ane touché qui makasi que abi aza adon aroyana ye a passé toute une année pour na eza rola offrande au pesa na nzambe a traiter batou gratuitement à joiter l'oroté. Donc ça motive les gens ba action bongo maman il va ça là azaye mon côté parce que ba médecin mingi pe ba spécialiste mingi ba lobby comme eza visée sociale mingi ba ko pesa tana bango ba week-end ba ke kuna ko soigner population na biso ya kuna parce que mais apparemment aux appels à Kunate parce que il y aura déjà examen à scanner oh le il y a moins cher ah déjà ça $180 mais il y aura na bible ça $80 c'est que na batu baza ba koto ba ndokita kuna mais est-ce que espace wana ya hôpital ko ka batunyo ça dit déjà vous en combien de lits kuna ko ya ba malade hôpital les pour le moment et qui ko eza neti maman est montée avec 1000 lits ou ngalema déjà 50 lits mais ça quand même na ba lits suffisant et ça à peu près na 120 lits qui est quand même assez suffisant et ça quand même hôpital monene 120 lits mais na ba service nyonso ezalaka tout dans ba service chirurgie médecine interne gynéco dentisterie tout ce qui ophtalmo nyonso ba service nyonso kozala kuna donc il y aura rien à envier na ba hôpital monene tout dans ngwa mais sauf que comme au lobby c'est-à-dire fréquentation effectivement na neti na imagerie nation ba tout même ya ville ba okende kuna parce que est moins cher mais même qualité donc les gens pourront et même ba acte de chirurgie qu'on est la moins cher que par rapport à partout donc il faut recevoir bateau mais tout à la bonne turnover ane kozala pour organiser bateau ba ko diriger hôpital parce que pour le moment biso tozo sala nyonso pour l'hôpital ezala vraiment na norme internationale. On attend dire beaucoup de choses sur Maman Olive Lembe na makambo ebele aza ko sala lelo mais personnellement docteur vous avez eu le temps il y a retravailler na établi secteur ya santé. Quel témoignage personnellement vous pouvez donner de lui nenge bato bazota la biso na minute comme naibisi que binga nazolo bango en tant que médecin naza politicien te muto sauté que naza na parti politique nazolo ba en tant que médecin oyo akutana kina mutu qui s'appelle Maman Olive Lembe Kabila qui n'avait rien à voir qui était venu comme une autre personne gape na yambie lokola normal on a retenir sans sentiment c'est que c'est une dame qui s'est donné ce qu'il a pour les autres. C'est ce que moi j'ai retenu. Parce que Kosenga Moutou a pesaka ba moyen pour na batouana. Il a été, obligé. Même ceux qui ont dans bongo, que ça dans bongo ne loko mususu, mais il a quand même donné ça à ces gens-là. Gana dans un témoignage, moi que tu na Kindu, na Maniema, période où il y avait même fluctuation entre l'Église catholique na pouvoir ya président Kabila à l'époque, je crois. Et Tokomi Kuna a pesé quand même internat moko na internat moko na l'église catholique. L'évêque était étonné, touché malgré tout ça. Ça signifie que dans le bureau comme sous todo salango pour na mutema na c'est tout. Elle n'est pas obligé de le faire. Moutio sur le barreau il passe dans un bon et oui mais dans un bon que ça nango comme sous sort que ton nango banda que ça la bureau nyonso mais le fait de donner on peut de ce qu'on a là, même si on a les moyens, à Pessiana, c'est ça qui est touchant pour nous. Le fait de nous contacter, nous qui ne sommes pas proches de sa politique, à Zibiso, à Memibiso, la mission, à Ewana, à Salibiso, peu confiance, c'est quelque chose aussi qui est touchant. Et donc, on a retenir, il y a plus grand, État d'Amnae,
état de cœur et puis ça qui est dernièrement mais c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Elle a fait ça. Il y a 988 familles qui sont heureux. Il y a plus de 250 ceux qui 350 sans oublier Batonioso à Sakiana. Moi après aussi dans Ngalema awa bozapi na malade belé qui c'est au bazar na beaucoup na makamwana te mais aussi bazar pris en charge par maman livre na nyonso. Ah na kati Ngalema ne tout ça. Chirurgie cardiaque bana mingi bazar opéré par cœur, elle a soutenu. Donc ça signifie que Tozana on a appris aussi que intervention mon tout ça ma cœur ouvert tout ça là tout ça banini tout elle donne toujours quelque chose, elle soutient toujours. Même sur les médecins qui veulent venir, elle sort de son argent. Tokyo le bagno storingi mais abimisi yango ezala ezandeni abimisi yango ça signifie que ngai on a gardé wana nde wana na gardé o mususu wana ezala makaba ba politique tout ça politicien te. Ça va bien. Ça va pambala bien. Amen. Merci. Ngande na sepeli. Ndenge bozosolola deja boye. C'est que Nzambe asi andimaki. Puis asalisi biso. Amen. Merci beaucoup. Esalemi ndenge na mona yo na pongi. Ah bon? Ya solo? Ya solo. Omonaki deja biso. Mona yo na pongi. Ah bon? Sikoyo ozoyoka ndenge nini? Sikoyo naza bien. Tellement eza nzoto babuja yango mwa douleur moke kaka me naza bien nzoto mobimba naza bien makasi. Il faut temps ya recouvrement on se rétablir nde wana koyoka sikoyo bien bien bakoyebisa yo nini akosala. Bon rétablissement. Merci maman. Na Yesu. Ça prend combien de temps pour qu'elle puisse être active? Oui. Alors là encore, c'est ces drains qui ont été mis suite à l'opération. On va lui retirer assez rapidement, mais je pense que dès demain, on pourra commencer à l'asseoir au fauteuil. Nazoloba oyo na moni na miso nanga na lobi eza geste sali geste na luango parce que la population nanga na bango te mais a aider bango et pour moi c'est touchant na bike mutu moko a sali yango pour 980 après na 250 personnes a aider ba malade au bazar cœur nde image na garder nazo garder positif et encore mususu eza oyo et on a discuté ne magama hôpital ya nani ya bibwa elle a confié en abi mais maman Jésus social abi en tout cas l'objectif n'a besoin de gagner bénéfice de bon organiser un hôpital beau tchaba prix moins cher possible pour la population de profiter. Ça signifie que l'hôpital a encore un peu privé et ça bien et dans la ville à gagner bénéfice mais à boyer. C'est ce que nous gardons de positif. Je crois que dans la vie quel que soit ce qu'on a, on a déjà qui sont des milliardaires. Il y a le quoi Bill Gates pour le vaccin. Il y a un niveau quel que soit les moyens d'anango, mais azo partage wanande est le plus important. Au PC on a mutema, c'est ce que nous recevons. C'est comme nous les médecins, j'ai dit aussi que batunyo sobi ses volonté pe le fait qu'il y a soigner batu gratuitement et d'après et le comment positif mais oyaye biloko nyos na lobby ana ndonga na vivre na retenir na garder positif et c'est pour ça chaque fois que ce cas na initiative a bengi biso to tardagate attention na ba médecin mususu boya bayaka mbala moko babi eza bénévolat to keni to salisa eza pour la population biso tozomona geste à sali pour la population congolaise parce que les loyo ngana yesi bino na cité bino exemple bana wana ba soignana mingi soki bomoni bango lelo mingi soki bomoni bango lelo bokondima te mingi bakoli mingi bako bazonga classe famille na bango et comme un sourire ou ils ont peur d'espoir. Donc c'est ça que nous avons gardé les moments. C'est le point fort. Il y a initiative plus OLK. Les lots peu importe ce que les gens peuvent dire mais comme on a action oyo ils ont salama ils ont apporté joie na kati ya ba famille ya batu belé mais na simalangai na moni mokonza mboka na biso na maman na biso pe Denise oza ko expliquer ba makambo awa trop moi curiosité ka to ba mokonza sa qui descend pour nous moi état de lire awa tout comment. Oui, comme na ça qui biso na ça qui bino dès le départ biso tout d'abord médecin tout d'abord politicien té mokonzi mboka président Félix Tshisekedi aza président na biso et aza mutu moko pe aza très sensible première fois na kutana ki nae
apesinga mbote ayesinga nalandaka quand même biloko bosalaka bozosala eloko ya malamu pour la population. Il faut qu'on continue, il faut pas bomi arrêter. Il faut bosala nyonso que population na biso et bénéficier na soin. Bon réfléchir bongo bosala nyonso pour système ya santé na biso ezala malamu ba congolais ba kene na étranger te mais ba ya ko me faire soigner awa. Et d'après biloko etushaki biso. Yango wana tokutanaka na ye wana pe na HG na awa chaque fois à répéter la même chose. N'oublie pas bosala nyonso pona ba congolais parce que Congo ne boka na biso. Azaki pe na raison tala eloko ngo ekomi lelo yo na maladie ezali awa ezala mokonzi ya mboka ezala nani mututeur ke ne étranger batnyos bakangi ba frontière na bango. Ça signifie que eloko azakolo ba depuis akomaki ana yango wana ekomi biso corona ekomi awa. Ça signifie que mutu nyonso maintenant il faut bongisa système de santé na ye. Voilà. Donc photo wana et répondre vraiment il y a biloko yemoka azalaki oloba bobongisa mboka to banda lelo ana bakambo ya santé yango e rattraper biso. Directement, tu as aussi ces missions, tu as le likambo, ils ont frappé au coronavirus, tu as devant un médecin. De là, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a un problème de communication et de sensibilisation dans les maladies. Tu as ezali nini, nini na komi batela, nini faut sala, nini faut sala te. Docteur, est-ce que limbo la biso moke maladie yango épidémie yango ezali nini? Coronavirus ezali maladie moko eza causé par virus mongo balobi eza lokwa virus Ebola mais yango eza virus o babenga corona. Coronavirus babenga COVID-19 parce que ebimaki na décembre 2019 ne babenga COVID-19. Corona wana eza nini? Corona wana pourquoi on dit corona? Eza forme ya virus eza forme ya corona. De babenga ba coronavirus. Mais erreur batu bazokanisa ke biso ba congolais il faut to la muka et puis pour tout dans la sérieux. OK, malade wana o bozolanda na ba Italie na ba France na ba Chine eza blaguité. OK, na Italie ba bandaki 3 loko la biso hein lelo ba leki na Chine bazokufa bango baza na système ya santé ya makasi mais bazoko contenir yango te parce que ba préparer ki yango en avance te. OK, malade wana ba msoko ka ono eza malade comme kai pa ba minde na pays au Mali les ali na non virus ya corona équipagate chaud ou froid quel que soit l'endroit économie développé et pas na biso au départ tous avons le bac 3 personnes ba utaki na kuto mais le loyo tous en a 18 personnes mais parmi 18 ana tous au moins na 6 bazu yango déjà awa et ils abato auto ya poto te bada contaminé déjà awa. Ça signifie que mutu mo contaminé ceux qui se sont attention te mutu ana chaque mutu azo contaminé 3 personnes. 3 personnes, il y a 3 personnes, après il y a 3 personnes, on continue, on peut avoir 3 personnes, dans moins de temps qu'ils chassent dans la virus, social attention. C'est pour ça, la mesure, est vraiment sérieux. Au cas où tout ça, non, ce que vous avez moto, virus est couvert. Et vous faites un côté. Ce que vous avez un moto, température n'a pas changé. Et ça, il y a un moto, température est donc, ils ont maladie, biso nyonso il faut tous à sérieux tous en aba mesure nyonso balobi ko sukola ka maboko chaque fois na savon to za na solution hydroalcoolique et des achats doit savon papa sukola maboko sukola bien na kati ya manzaka nao ndio loko basengi biso eloko mibale ko simba ba misu na biso te banini te il faut pas ko simba ngo okomona na Kinshasa lelo yo batnyo komota mwana masque. Question d'engagement tout n'engwana. Moment ni il faut porter masque parce que nire tomu rolata on va vaille puis masque ni il faut rolata. Oh to sombi la tombola au tienne longi ou comment? Ba masque ezali neti ba masque médical na ba système de protection. Mais la protection pour la bâtiment social il faut la ta masque ceux qui oyebi ko na milieu moko malade déjà ou bien ceux qui ont déjà malade pour éviter qu'on contamine ba misusu. Mais awa masque est comme mutusu. Osomi masque moko wana olali nango olamuki nango lobi na tongo oziango solali ceux qui ngana laki masque et qui n'a en contact na muto za na corona le fait qu'il a toussé corona na esimi déjà masque na ngana libanda na kati na ta protéger mais ngana zi masque na bimisi yango na chango na pemeni lobi su na simbi yango na maboko na laki na sibi déjà corona donc na mi contaminé bisunga moko. Ça signifie que ba masque même masque wana eza danger pour na bato ba bi ko utiliser yango te. OK, donc masque eza olati et osa exposé
ou bien yo moko yebi ko oza na malade ou bien on est exposé parmi bato soko la kiango erobimi o bois kiango libela o ki ko zongela ngo lisusu te parce que o ko simba sur virus o zongi sur ce virus dans d'autres na yo. Donc les plus importants comme na lobby et d'aller ba mesure la ko soko la maboko ko simba misute, OK, ko éviter ko changer chaque fois ba masque ko éviter ko tia na masque chaque fois ko fanda na ndako va essayer le président asalaki discours alobi ba congolais nyonso bofanda na ndako so bozana loko salate boke na babar te parce que comme na lobi okota na bar okutani par hasard na mutu moko azana ko na bino so bozana bar ana boza 100 boza lobi na to bozana ni directement bino ça beaucoup contaminé parce que moko a contaminé 3 donc équipe mbala moko bozana ba supermarché bat baza ebele plus de directement bomi contaminé donc contamination na eza blague et Italie bomoni bongo ba komi comme il dépasse biso déjà ba système de ventilation na ba tchakana toza nango mingi te Kinshasa mo peut-être déjà 5 mais ce qui est là togomi na plus de 100 personnes baza contaminées ou plus de 1 million bakena ni bakutia na ventilation na bakutia été na lobi que les loyo ba payo to kyoti na ba tunyo sida ya kokanga ça signifie que togomi soignant soit tu bison to kufa sur place soit tu dis mesure te il y a protection donc tomi protéger bakinois biso monko tomi protéger parce que santé na biso santé en mboka santé à Kinshasa et d'autres dépendent na biso mais quelque part Torlobapé étant que médecin groupe s'appelle conseil ndamu na etali ba kambia mboka dans le sens que déjà environnement la biso les environnements mo un peu pollué tous à la claire mais sur le côté à sayo wana place ba boire ba poubelle comment autre nzela batumi ba mo okima pour solo et bimara place wana impossible est-ce que nanga mutant biso to bato population va na ndako ba disposition l'état pour na population pour que maladie en la bande banda côté le fait qu'environnement la chose pena propre capacité mais je pense que yangwana un chef de l'état ça qui discours na ya kolobaki il faut maintenant ba mesure moko ezwama ba mesure les andeni mutamtami confiné na ndako na ye bato bazana musala itite ba fani na ndako ko éviter ba attroupement. À ce moment-là, l'État peut acheter des moyens pour le système de santé, il a un système même sur le plan économique. Il y a des moyens, il y a des prix qui ont grimpé à Saganate, ça qui a fait 35 000 comme 90 000. L'État a bandé ordre dans le parce que ceux qui ont attention, il y a l'explosion même il y a des salubrité dans les ça signifie que pour le moment, ils sont protégés. Tomi protéger que malade et à attaquer battre sauter sinon même en tout fanda le fait que nazolo banona mikosonga na corona moi so ekitaraki deux fils au corona ce qui pose le bas deux fils qui a peine du corona donc ça signifie que eza eloko moko ya kosakana te tomi protéger nanu sur ba mesure to bien na kosoka maboko komi protéger na nini na ko éviter ba troupement ebele et puis secondairement tout ce qui a l'état ça la tâche na il y a biloko lo bien na sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Na bato basi bazu yango tongeto yebaka est-ce que ba mesure traitement curatif ils a déjà en place ou bien ils ont les caractères bon pour na toujours rara ba nombre ils ont matara ils a qui 4 comme 12 ou 18 et tout ça est-ce que le lo moto a quoi na yango ba mesure ezali ba traitement ezali au peke ko sunga peut dire solo mo ke zala mutu moko ba tu ko tester déjà zongi na bien ba libérer déjà alors mesure les plus importants ya ba virus ces années virus il faut le place okende ceux qui déjà bomi cantonné au fandi na ndako na yo pendant 14 jours à 30 jours aux obimate virus est dans la place à okende ressources et ko faire ngomoko c'est pour ça ba solo ba tu ba fanda. Mais ce que vous faites, ngana na 14 13e jour ya guérison nga na pesi yo za na premier jour. Ça signifie que ngana biki mais yo ya yo ebandi yo obandi ko pesa bato misusu. Ça signifie que cantonnement wana est important. Ce qui biso sto respecter ba mesure ana to fani na bandako, ça signifie que virus ana e kozanga place au kende, virus ko kufande bongo maladie ana ekosila. Mais koloba ke baro maintenant baza déjà malade comme soi, même oyoki ke baro baza guéri, majorité zane ni baza guéri mais batie bango na isolement na quarantaine ba ici bango va faire na sorte na bandako na bango soit bazana na place moko ba chez bango après temps il y a passage à virus ba examiner bango mingi après traitement symptomatique ou bien traitement des fonds ceux qui ba bani déjà ba tester ba quelques médicaments il y a test quoi ba chloroquine ou quoi là mingi ba cause la guérir
mingi kutu bakozala guéri sans même traitement. Le fait kaka bami isolé virus c'est na place auquel était bakozala guéri. OK. Donc respect à boisson chaude nandaku, protection kobimate, kokeno contaminer mutu mususu, kokeno kozala infection mususu de place mususu. Donc la masque na pe sur la talobi faut konika ngwa tatu ne masque na banika ngo te masque ya hygiénique banika ngo. Ah donc sur ici les parce que to so masque ya bato somi na tombola to ezana besika openza faut kokeno kozwa yango kosomba yango. En principe, le masque, c'est mieux, le masque est hygiénique, mais pour le moment, c'est parce qu'on a dit que les bateaux ont besoin de les bateaux sont exposés dans le milieu hospitalier, dans le masque. Ceux qui sont malades, c'est comme Mboka Mobimba. Le bandit qui touché Batouana est commis danger parce que nous sommes famille protégée. Mais pour le moment, Kinshasa est concerné, tout le monde a 18 personnes. Si on a 18 personnes, il y a des bateaux qui sont malades, ils sont contaminés, les bateaux qui sont passés qui placent mon côté confinés. Ceux qui sont malades, ils ont d'autres bois, donc ils sont exposés. C'est ce que ça signifie. Donc ils font des tomis protégés, tomis battés là, Congolais. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que à traiter la docteur et bénéficier bino bandeko bokotala biso pona koyeba o etali bokono to benga coronavirus balobi tomi batela to vana bandako pona kosala pona koluga ete épidémie wana eleka na lumbango et puis to si bon koyeba quelques actions entreprises par maman Liv Lembe na o etali santé. Et puis une grande nouvelle les que koyoka ke bata bandeko na biso wazana ni vacha okolo ba hôpital ya munene o ba osala ba examen na ba prix moko ya C donc les hôpitaux moko za mingi pour la social non pour la commercial. En tout cas nous disons encore merci à Molif Lembe pour toutes ces actions docteur. Et puis tout comme na souka émission na biso na bandeko yo message à souka et puis na bandeko ba za na posa pe ko contribuer na Italie ONG Winner parce que yango pe ko sala musale beleza na posa ya ba partenaire ba ko atteindre bino nini et puis donner message dans l'émission to sali. Donc ONG Winner est dans la site nango bato bakoti na Facebook batie Winner ONG bakokutango ou bien na site www.winnerong.com bakuta biloko nyonso sur Winner. Et puis en dehors de cela bureau na eza na Oangata numéro 12 ou bien soit baye awana bureau nanga bakuta batu na clinique Angalema ba okiko ba information sur Winner. Donc bato nyonso ya bonne foi au baza na bonne volonté à aider population baza les bienvenus ko aider bano yo baza na problème ya ba santé au ba que tout dans ba image tout indaka souvent tout dans la bonne volonté à aider à vous la bienvenue qu'on est parce que solidarité des devises na biso solidarité africaine solidarité congolaise. En tout cas, sinon, merci beaucoup, docteur, pour notre temps au PCBiso. Mais un dernier mot alors pour toutes ces émissions. Dernier mot, on a que la population congolaise, tout garder espoir. Tout garder espoir. C'est créé à Kakamoko, il faut tout travailler, tout l'ingamboka na biso, tout travailler, tout l'ingana paix, tout l'ingana, oyazana makoki, par solidarité, à aider Bamisusu. On a plutôt peut-être exemple, il y a Maman Olive. Oyaye à choisir à aider sur le plan social. Batomingi qui peut dans la maman Koki, parti de solidarité, qui peut aider Baninga, ba aider pour un système de santé et comme Makas, Batoba qui est libandate, tout soigner, tout capable, ceux qui vont plutôt équipé. Batoba qui est en Afrique du Sud, n'a indépendant, et ça parce que tout dans les compétences, non. Et ça parce que plutôt n'a pas de propre équipement. Mais ceux qui l'État a tiré moyen sur le Congo, bato bakene société mais bamoko nyonso eza entour na biso aux alentours na biso nazo rassurer bino ke bakoyawa parce que dans la biloko sosalaka na Congo nazo isa bino ya solo même na Europe même na nini herba yaka bazokamwa ke biso eza capable bakosala na misus même baza kuna bakosala ngote. Donc tout garder espoir Congo eza mboka moko munene eza mboka moko espoir comme bongo to baga biso moko na hymne na biso debout congolais to mi lever to kende de l'avant. Pour le moment, tout le monde a nos corona et qui m'a n'amboka na biso, tout le monde a qui économie na biso et qui est de l'avant, tout soutenir l'autorité na biso pour mboka qui est de l'avant, biso on garder espoir qui mboka na biso qui est de l'avant, la Congolais se base bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup docteur Jeff et merci à tous nos téléspectateurs besoin guitare au l'émission Oyo, merci l'équipe technique là je vois Deo Mwanda na prise de vue et puis Dari Diwantesa et Deo Mwanda na prise de vue puis na réalisation. Et sinon, tout le monde a dit bon prochainement dans différentes choses. Merci, bye.
parce que tu connais cette chanson. Alléluia, Alléluia, Elohim, Adonai, Shama, Elohim est mon Seigneur. Shama, Shama, Elohim, mon Seigneur. Shama, Shama, Elohim est mon sauveur. Shama, oh Shama, yeah, yeah, mon secours. Shama, Shama, Elohim, le roi de rois. Shama, moi qui étais pécheur, ton sang m'a justifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Moi qui étais rejeté, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus. Pour la croix. Élève ta voix, dis merci pour la croix, Seigneur. Kalata mama nanga koko kufela ndengo wana te. Ata papa botinga ya ndabo ndima makambo wana te. Na kibonzambe na lobi tata. Tika kopo eleka. Mais atalika ate
pour nga, pour na deyo, tu dois mourir. Pendant que ngana yebaki kupesa na ozana mokili. Pendant que nous avons une éternité. Pendant que nous avons même pas la makanisa maboti nanga, ce Dieu-là me connaissait. Et le mort sur la croix pour moi. Yemba Jésus. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as montré ton amour. Tu m'as aimé. Oh, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Encore Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Et où t'as la motema na yo? Chante avec conviction. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Chanson qui monte à moi. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Yesu asabia. Mungu wa milele, tunarudi kwako, utuokoe. Baba, Mungu wa milele, tunarudi kwako, utuokoe. Baba, o neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana. Mololo bien. Ah. Mololo et Vimba. Yes. Oh, neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Neema
Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe leli lele. Baba ni nani kama wewe Baba? Oh Elohim, jina lako Emmanuel, jina lako Mungu ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Oh, ambia Yesu, ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Oh, lobela Yesu, lobela Yesu, lobela Yesu likambo na yo, lobela Yesu yokoloka. Ah, lobela Yesu, lobela ye, lobela Yesu na ye. Oh, yembo zali nzambe lele, natela motema lele, lelombe mobali, zambe nanga yelele. Yembo zali nzambe lele, ozali nzambe nanga. Oyawe kita na bokonzi na yo banguna, kita na bokonzi na yo banguna, kita na bokonzi na yo maladi, kita na bokonzi na yo maladi. Est-ce que mutu moko bela zawa? Mutu moko bela zawa? Tika nzambe zo kita na bokonzi na ya pesa yo guérison. Ah. Oyawe kita na bokonzi na yo babotaka te, kita na bokonzi na yo bikomba, kita na bokonzi na yo babalaka te, ah, kita na bokonzi na yo babalaka te. Elombe Jésus, elombe Jésus, elombe Jésus. Ah! Oh, bomo inanga ekumami nesengo pona mokonzi monene, mokeli nanga ya sala nyonso pona kolongisanga na bitumba makasi, bitumba molimo pona kolokota témoin. Kolo Yesu mwana na Nzambe, kana benga yo Nzambe, mokeli na nyonso kolotika nkembo nyonso, ondima kokufa wana yo ndo kokufa nakokoma molongi. Mungu nasali nyonso afokolinga miso, atalisinga barealite, alobi na kobonga te. Mungu nasali nyonso afokolinga miso, atalisinga na quartier na biso, alobi na kobala te. Mungu nasali nyonso afokolinga miso, atalisinga ba niveau d'étude, alobi na kosala te. Kasi kola Yesu elombe mobali, asibinga makasi, alobi na kolonga, nakokota na kana na ngai, mboka ya promesse, ngai na kokota, nayebi na kokota, nakosimba mwana, lokola anasimba Samuele, lelelele. Ah ah, betele Yesu maboko.
bendele yoka ngai nakolonga bangwina na ngai bakolobelango ngai nakobala bandeki ya fami bakolobelango nakozwa diplome nakozwa libala nakozwa libala nakosimba bana yaya nakosimba bana lelelele ale yo nde bolingwa motema nanga Dosé. Écoute, j'aimerais inviter un frère. Ce frère-là chante merveilleusement bien. Le frère Iris, pendant qu'il monte. Ah, frère Iris. Beta mololo. Est-ce que ma maman bazali awa? Nalobi est-ce que ma maman bazali awa? Na bakisi lisusu est-ce que ma papa bazali awa? Mais nazo mona binote